ki munene bato basali ba polémique ngana kima ngana ko kima te ndava na tika na poto foko konjora ke vana ku ndava na tika na poto foko konjora vana poto ku poto zelengi wata jete bato tu ba fingi ngana lela bango fort lelo boye ba yango na olo ba yango mukonza ba porte parole tout ya RDC c'est moi na l'équipe à Sankara ba Saka nani impact ya boye salake na l'équipe bango tout ngana l'équipe aux États-Unis tous les internautes qui suivent cette émission Bosolo na Bayeba Kenda Sango. Voilà, Bosolo na Bayeba Kenda Sango, on est où? On est en direct de l'aéroport international d'Indili. Bipayo Yotoye Bongo, Koyamba, Yemoko Vienjora, Balobaki, Vienjora Kimi, Vienjora Bungi na aéroport, Vienjora Boena Boye. Bisona Bine Longo, toko découvrir en gros parce que na Simananga Bozomo na Bangrol les Ali, déjà Turkish Airlines, et ça déjà na Babina C et Kiti, Tozo Zela, Vienjora Akita, Babi Watalié, bon retour au pays. Balobaki Keo, Vienjora Nera Mati Bongo Oyate. Ils ont tombé ça qui va manquer, Vienjora Nera Keinera Kozonga. Pour Samboka Nae, Samabele Nae. Vienjora Bunga l'aéroport. Jamais. Dans un complexe à Nîmes. Et après, il y a un meuble. Ouais, t'appelles ça qui est Nîmes. Ça va faire un bon aussi. Là-bas qui m'a Nîmes. Ouais, t'as qu'on s'appelle ça là. Vienjora qui. Akena ko futa nyonga misu. Akena ki ko futa nyonga misu. Voilà. Oh, ataye. Oh, ataye. Oh, ataye. Oh, wata mokonji ya terre. Wata. Oh, ataye. Oh, ndoaye. Oh, ndoaye. Wata mokonji ya terre. Kinshasa te ya potote. Vivaka. Lokola musaka déjà mais ah kimate asa mona ki. Njora na sima. Pemi jouer. Wata liboso. Njora na sima. Pemi jouer. Wata liboso. Wata tala balaki. Njoka kumisa n'importe qui, njoka kumisa qui, batu moko boye, mais mwana mouche watanyani, atomboliye, ala kite tous les wata sepesa futa nyongwa misu, asali mingi
mingi na orchestre wata sepeli si mama chérie alobi afuta nyonga miso akekimani akimani wata pesa ke mbongo akimani oh mabeke soka souffra na Kishasa mabeke soka na mapangu na Kishasa tende akekima pote mtana mapangu na Kishasa ata amituka na siko akekima na pota ke sani na kipoto Voilà. Ba complexé. Wata, Banga. Okay. Bonjour papa. Ouais, bonjour, ça c'est Fifi. Avec Yosa, Fifi de l'animation, voilà, Fifi de l'animation. Tu s'appelles comme on a présence na yo awa bongo na aéroport international à Ndili. Tolingi to ba pote to Monique Bolati ba polo, eza de longi Vienjora, eza pene longi. Ya wata totori na moto na tembe. Quelle est votre impression? Et belé baloba ki ete vie akoki ma o via bungi na aéroport o boena boe. Yo kolobani. Wa na koloba ndeti leader na Vienjora akoki mate na bandeti ba Turquie. Ala una Belgique na France atigala ete boga na Espagne atigala ete agetigala na ba Turquie. Turquie ya place modo nzora mona ki on pete. Akotigala kuna tebo. Yemo déjà za makambo. Akotinda biso na ba Turquie loana donc akoki mate. Ya biso sepeli ka rapo l'héritier otandable akoki sira via leader na biso ki sinzora donc et sali toko donc wata lié quoi donc wata benali to benga ka étoile azambo etete yango bo sinya bougie et la kisiki étoile ya étoile mbwetete voilà merci je m'excuse voilà merci je laisse vraiment weja biso na bino longo tozolanda tozozela Vienjora kita toyoka toyeba est-ce que ça ya solo Vienjora zongi tolokota biso na bino elongo tozozela événement zalaki na film événement eye na ndenge ya aéroport international d'Enjili
pour la toute première fois wata meme poto mais Kisindora ningisi pena mokili parce que ba benga de partout ba bi prince bakali ça la direct habité na tamo na caméra te mais on filmé on a ndenge ya téléphone to la samino ba image raison pour laquelle namoni prince César bel et bien représenté tant national qu'international Chadra Kangai TGV Bozana et puis mon ami Dieu merci donc tout le monde est là ça nous réjouit tous ces plateaux c'est la sortie à Kisindora et aux ala ébullition totale voilà merci qu'on est battu à Tomoni qui a battu Kebisara Sankara Keba non Sankara Akena ba poto me bayamba e bongoté là tout le monde est d'accord avec moi ba oyambe po bongoté parce que asana makila ba leader té mais Kisindora démontré mokili que un véritable leader et puis poto liboso et ça poto liboso on peut la poto té et ça ba poto ya liboso parce que a sillonné plus de 4 pays à Espagne à France à Bruxelles à Turquie donc 4 potos déjà c'est pas donné à tout le monde de tout le monde en tout cas parle concernant poto Anjora et les lots oyoyo c'est au monde plus de 10 caméras et tandami awa eza pour Anjora on comprend donc baté belé bayaka na ba il ga ba inaperçu ba leader belé mais les lots oyoyo Kisindora yé eza niveau ya petit na biso Sankara té quand je le dis petit c'est-à-dire petit en esprit eza pena niveau na été parce que tant on manquait Kisindora on manquait nga on manquait Shadrach on manquait TGV on manquait Dieu on manquait Ziana on s'en va donc Kisindora Zabiso à côté déjà la corporation la biso ya presse voilà merci beaucoup merci. Bonjour à vous, je suis Mme Kikina Mungouliaka, coordinatrice de l'événement Trophée MTK Salou, femme d'honneur, qui récompense les femmes d'exception, les femmes que l'histoire a oubliées bien souvent. Qu'est-ce que le Trophée MTK Salou? C'est la récompense des grandes dames, c'est la récompense des épouses, de celles qui ont soutenu leurs époux contre vents et marées, afin que ceux-ci puissent accomplir leurs ambitions pour l'humanité, pour leur communauté. Mais qui peut prétendre à ce trophée? Ces femmes, ces épouses, qui ont soutenu leur mari avec engagement, avec constance, avec loyauté, avec fidélité, avec dignité. Voilà pourquoi ce que le Trophée MTK Salou récompense ces femmes. C'est ainsi donc que le Trophée MTK Salou ne se veut pas juste être un événement, mais nous voulons que ce soit un idéal auquel toute femme peut aspirer, même s'y accrocher. C'est pour cela que cette année, pour la 2e édition du Trophée MTK Salou, les nominés sont de tous bords, de toute race, de toute religion et de tout pays. C'est un trophée international. Je vous invite donc ce 31 mars 2022 à venir avec moi, avec tous ceux qui veulent célébrer la femme, afin que nous puissions dire à ces femmes que même si l'histoire les oublie, même si l'histoire les néglige, nous sommes là pour les honorer, pour les remercier. Je vous invite donc à nous rejoindre le 31 mars 2022 au Pullman, afin de célébrer ensemble ces femmes d'exception qui ont marqué l'histoire, mais que souvent l'histoire néglige. Je vous remercie. Tu es incomparable avec Kisindora. Kisindora, c'est l'icône. Il y a pas de
À tout le pouvoir que ces hommes incarnent, qui pourrait être un pouvoir partagé. Parce que c'est vrai que c'est l'homme qui, au premier plan, semble être plus visible, mais derrière, je ne dis pas derrière, à côté, il y a une femme qui agit et qui donne aussi sa contribution à ce que ce pouvoir soit effectif. 2022, Kinshasa, capitale du monde. 6 femmes venant d'ici et d'ailleurs. 6 femmes qui ont accompagné avec honneur, loyauté et fidélité le combat des grands hommes. Un trophée. MTK Salou, femme d'honneur, au mois de mars 2022. Donc aéroport eleki munene bato basali ba polémique ngana kima ngana ko kima te ndava na tika na poto foko konjora ke vana ndava na tika na poto foko konjora vana poto ku poto zelengi wata jete wata sali polanga bon pour la batunya sous bafingi okisi bafinga belé oh bafinga batu bafingi nga na lela bango fort lelo boyebaka yango naoloba yango mokonzi ya baporte parole tu ya RDC c'est moi naleki basankara basaka banani impact ya boye ezala te naleki bango tu nga naleki bango tu nga kisi nzoka nasaka mosaka koleka bango emonani mais mpe nzoka malembe tosola nanu nga nayembaki sankara lekuta alobi ya leki bino nyonso te atelema te lelo atomium oyo bruxelles batutu baobe yango bambuma na tiki watalie na bana mike yo longola semina ye ke asala besi mpona fula ye wana makelele babijo maklikole tengama bintoka répondre biso sankara lekuta abi olongola semina ye aluka na fula ye mokonzela bango aye naleki bango tuna bulo nasali wata emonani wata alie ye bana barumbu batiki ote bana barumbu shikwenta merci barumbu shikwenta merci bana Kinshasa merci batutu tango yango yo Bakali,